gestion c'est compagnie aérienne ya bana mboka oyo mesana kosepesa bino na qualité ba service de ndenge boyebi toujours soucieuse ya kotia à l'aise ba passager na ye ba voyagaka kitoko tina destination tala tina pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te c'est-à-dire passager nyonso akoki koya na biloko te amata nango na avion lokola coupe-ongle ciseaux pen pe barrette mbeli canif Minisutu Masasi, grenade, marteau pe tournevis, frite pe hamburger to biloko akolia, lame de rasoir, parasol, bouteille ya mai, munduki, parfum pe briquet. Wana ba recommandation à CA, kolon nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyoso. CA, mfumu ya mapata na RDC. Jeudi l'âme na Valentino sur le journal la peuple na peuple en lingala na biki bozaki be so ba poste téléviseur na bino pona kolanda journal na bino to fonga la Macédoine na présidence pona ko signaler bino que sous la présidence de la République démocratique du Congo Conseil de sécurité Athéna qui débat public au niveau mokolo ya mercredi 22 juillet na New York bolanda ba détail longo na héritier Matunde Nabo Kambemi ya République démocratique du Congo, Conseil de sécurité, Batena qui débat mon public ya haut niveau, mercredi 22 juillet 2026 na New York, Oyo ezala qui placé na thème ya la gouvernance des ressources naturelles, fondement de la paix, de la sécurité et de la prospérité. Libosé ba membre ya Conseil, ministre d'État Thérèse Kaikwamba Wanière yé apporta qui message ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na gouvernance ba ressources naturelles ezali enjeu moko ya makasi po na kimia et sécurité internationale na est ya République démocratique du Congo paix durable oyo ekoki ko kabwanate na lutte contre l'exploitation illégale ya ba ressources naturelles boye ko botola na ba groupes armés pe lisusu koluka kosilisa ba circuit oyo nyonso ya financement pe kosilisa ba réseau oyo ezali ko permettre ba minerais oyo euti na ba zone ya conflit et ba na kokota na ba chaîne ya approvisionnement mondial pour être transition énergétique et koki kozala véritablement te juste ce qui ezali ko se reposer na injustice pe lisusu et salemi et pa ya peuple na ba producteur et singélité ba chaîne ya approvisionnement oyo ezala sur son sécurité pour na ba étape ba communauté oyo bazali ko produire ba ressources yango ndenge chef de l'état atalisaki Pelisusu a proposé émergence ya nouvelle doctrine internationale oyo ezali fondée na respect ya souveraineté ya ba étape ya ba ressources naturelles na yango transparence ya ba chaîne ya approvisionnement renforcement ba mécanisme ya traçabilité lutte contre impunité économique promotion ya partenariat équitable pe implication ya ba communauté locale na gouvernance ya ba ressources ba pays producteurs bazali kosenga faveur topé charité kasi bazali kosenga équité respect ya ba partenariat et banako créer ba valeur et favoriser industrialisation pe et banako améliorer durablement ba conditions de vie ya population ambition to posa ya République démocratique du Congo et zali ko assurer pleinement rôle na ye na scène internationale en tant que acteur moko makasi na transition énergétique mondiale ya lutte contre changement climatique pe industrialisation ya Afrique vision oyo izwami et komoko favorable na ngambu ya secrétaire général ya ONU Antonio Guterres oyo asengi na communauté internationale batika schéma historique oyo ya extraction ya ba valeur na au détriment ya ba communauté locale africaine particulièrement la République démocratique du Congo oyo azali ko assurer plus de 70% ya production mondiale ya cobalt. Kinachiro Simba que Premier ministre Judith Suminwa ayambaki délégation intersyndicale ya Société nationale d'assurance Sonas na mukuse masolo na bango et tourna kimingi penza pona likambo etali indemnité ya ba agent oyo ba komi na fin ya carrière bolanda ba détail longo na Nathalie Kaila. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka ayambaki na primature délégation ya intersyndicale ya Société nationale d'assurance Sonas na mukuse masolo na bango balobela kimingi paiement ya indemnité ya ba agent oyo ba komi na fin ya carrière pe redressement ya entreprise publique oyo na contexte ya libéralisation ya marché ya ba assurance pe lisusu ba mesure oyo etama en œuvre pour na ko renforcer compétitivité na audience na bango gouvernement atalisi détermination ya ko accompagner redressement ya Sonas l'impulsion ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo grâce na ba effort ya premier ministre boye près de 120 agents mobimba
P150 bango ba bénéficier déjà paiement ya badut indemnité pelisusu et ko permettre ko bénéficier régulièrement pour la retraite na bango après avoir kokokisa âge ya départ na suka masolo chef ya délégation syndicale Armand Osase a se félicité ki mingi na assurance oyo bazui et paye ya chef ya gouvernement alobi ba sepeli makasi na masolo na bango elongo na madame la première ministre beaucoup tani oyo ezali kotalisa engagement ya gouvernement en faveur ya accompagnement ya SONAS soki entreprise oyo ezali kozala nanu boye esengeli koyeba grâce na ba effort ya gouvernement en particulier ya madame la première ministre oyo azali ko veiller que SONAS aye bana kozwa place na ye po na ye premier ministre atalisi volonté ya président de la république pe ya gouvernement po na ko permettre SONAS la entreprise moko ya référence na matière ya assurance pe ko s'adapter na concurrence boye l'état na qualité na ye ya actionnaire unique ya SONAS azali déterminé ya ko accompagner entreprise oyo na ba conditions nyonso ezala réuni pour na ko assurer bonne marche na yango pe ba garantie nyonso ezala ndenge Armand Osase alobaki question ya ba retraité oyo ezali pe kotungisa bango ezwa ki place moko ya malonga na ba discussion représentant syndical a assuré que gouvernement azi ba disposition nyonso po na kokoba ko régler makambo oyo bato bakota na ba droit na bango alobi a rassurer ba retraité nyonso ba disposition ezwami na tina wana paiement na bango ekosalema boye na nzela ya bokutani oyo gouvernement apesi espoir epai ya ba travailleurs ya SONAS après kosala yango en faveur ya ba entreprise mosusu lokola Onatra objectif ezali pona gouvernement souminwa ayeba na kopesa lisusu dignité epai ya ba agent ya l'état pe ko protéger ba intérêt na bango conformément na ba principe directeur ya programme d'action ya gouvernement. Na vice-primature et économie, Bosimba que vice-premier ministre, ministre économie nationale Daniel Mukoko Samba a procédé à mon collège jeudi 16 juillet na lancement officiel ya activité à relance ya production ya l'eau sur la province ya Mongala. On a balité le monde Fabrice Ndonji. Kola ezalaki annoncé na précédente édition, vice-premier ministre, ministre économie nationale Daniel Mukoko Samba a procédé jeudi 16 juillet na lancement officiel de l'activité ya relance ya production rizicole locale na province ya Mongala, initié et par ya ministère ya économie nationale peut porter na fond ya régulation économique forêt na Mokuse, établissement public oyo spécialisé placé na tutelle na ye, initiative oyo ezali mise en œuvre na implication à service technique spécialisé ya ministère ya agriculture sécurité alimentaire ministère ya développement rural pe ministère ya infrastructure pe ba travaux publics na nzela ya ri bumba loso na biso gouvernement azali kozela construire chaîne moko ya valeur intégrée oyo ezali ko relier ba producteurs locaux na transformation industrielle pe na distribution pour na ko renforcer souveraineté alimentaire. Na cité ya Ebonda, territoire ya Kombomoko et Paiwapi cérémonie et Salimaki, tour à tour, directeur général ya société Rizicole ya Bumba, directeur général ya PHC, pe gouverneur ya Mongala, bakumisaki initiative gouvernementale oyo bango nyonso batiaki na avant projet structurant oyo ezali ko kotisa ba communauté locale na modèle économique ezali ko garantir pe ko déboucher na ba producteur pe ko favoriser transformation industrielle ya loso. Ce n'est pas juste un projet comme tous les autres, c'est la relance d'une ambition nationale pour assurer l'autosuffisance alimentaire à travers un projet de riz. Ici, nous voulons peut-être juste spécifier que le projet ne va pas travailler avec, c'est vrai, la société Plantation Huileries du Congo pour produire le riz. Ce sont les communautés, c'est la population, les communautés qui vont produire ce riz avec l'appui technique des plantations et huileries du Congo. Namaloba Naye, vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, a rappelé que relance Oyo et Zali Bongo ko constitué aboutissement ya mission économique Oyo et Zali Kokumba na Mongala en octobre 2025. A souligné que projet Oyo et Zali ko visé ko ça la production locale, véritable moteur et création et richesse, y a emploi et la sécurité alimentaire. En octobre 2025, j'ai parcouru la province de la Mongala, de Yalingimba à Bumba, à Lissala. Je reviens ce 16 juillet 2026
pour lancer l'un des projets phares résultant de cette mission économique. Produire nous-mêmes notre nourriture permet de mieux stabiliser les prix. Il est donc temps que les immenses potentialités agricoles de notre pays occupent enfin la place qu'elles méritent dans notre développement économique. Nasuka ya intervention na ye, Daniel Mukoko Samba apesaki coup d'envoi ya projet Ribumba Loso na biso oyo est marqué démarrage effectif ya activité ya relance ya filière rizicole na province ya Mongala. Police ya enseignement ya vie province ya Kinshasa ici et bandi mosala pour contrôler les conditions hygiéniques ya ba établissement et belé à la ville province ya Kinshasa. Boka message responsable na yango Major Michel Oualobi na micro ya Nadine Asona. Ba établissement tout ba structure mingi na ville ya Kinshasa et mesana kina likambo etali bosoto okomona moto asali terrasse na ye kasi esika bato bakosala petit besoin to pe grand besoin ezalité nyonso wana ezali ko provoquer bosoto ya ndenge na ndenge oyo ekoki ko benda ba maladie awa na ville ya Kinshasa. Police nationale congolaise batie pe lisusu police ya assainissement oyo na ville ya Kinshasa ezali ko kambama epai ya Major Michel bakotambola na ba structure to établissement pona kotala soki ezali ko remplir ba conditions nyonso oyo ebenga ma terrasse ebenga ma bar ebenga ma magasin to pe boutique esengeli ko se conformer na makambo etali hygiène moko ya makasi boyo ka Major awa a surprenaki bar moko pe azali kotala bango bakinois to bakinois nyonso ya ville province de Kinshasa batenation nyonso ya ville ya Kinshasa ba oyo bazana ba activité commerciale bayeba que police assainissement et salubrité publique ya ville province de Kinshasa a débuté une forte opération il y a contrôle sanitaire ceux qui bomoni ba agent ba leki et vous allez accompagner na ba mbula matadi ya province oyo ya commune ba service aux allés et aujourd'hui c'était une surprise la terrasse oyo parce que tant que au Kutabatu on a profité et de débuter cette opération. Alors Mutuna Mutu place à zone Mela Masanga il faisait la propre pour lutter contre les différentes maladies. C'est très important, c'est très capital. Toujours mon abattu belé ba fongoli ba bar ba fongoli ba terrasse ba seba magasin mais bazan après au soubate. Ba au souba wapi ba au souba na ba bouteille quand il fait noir ba je ba bouteille wana ba renverser na caniveau soit ba renverser dans les avenues soit ba bois qui na chaussée. Alors tant mutango le kapasa voiture et matériel bouteille wana et exploser. C'est-à-dire tant ko panzana et ko masuba wana et ko joa bat dans zoto et ce n'est pas bien. Alors c'est pour notre bien, c'est pour notre santé et la police est là pour sécuriser le peuple. La police est là pour sécuriser des personnes et leurs biens. Bamisusu boyoki mbela bobongisa bisika nyonso ezala na bopeto tango osali bar, osali terrasse, osali magasin yeba esika oyo bato bakosala petit besoin to pe grand besoin pambate Major Michel akoti déjà na mosala na ye awa na ville ya Kinshasa. Likambo etali tracasserie ya mituka pe ba moto na ville province ya Kinshasa eleki ndelo ezali ko benda makama ebele bolanda ba detail elongo na Infolingala. Oyo elekaki mokolo ya mardi 21 juillet 2026 na ville ya Kinshasa mingi penza na commune ya Kasavubu esalaki pasi pe mawa ezalaki eloko moko ya malamu te pambate ba agent ya ministère ya transport bango babande kosala ba contrôle de routine ndenge kaka bamesana bakangaki motard moko na nsima ya kobendana elongo na motard oyo batindikaki ye na kati ya caniveau pe liwa ekomelaki ye na nsima ya kokufa ya motard oyo population asilikaki na ndenge ya kosakana te bakendaki ti koincendier société moko ezwami na avenue force publique na commune ya Kasavubu moto oyo ekomaki ti na école Jean-Jacques Rousseau ezikaki pe na ndenge ya kosakana te likambo oyo epesaki pasi epai ya population pe epai ya ba autorité kasi eloko tokoki kolobana oyo ezali ke tango nyonso ba agent ya ministère ya transport tango bakangaka ba mituka esengeli mwa déontologie ezala même tango bakangaka ba moto ezala ka tango nyonso kobendana pose nango bato ya service transport sont les méchants parce que ça on les missions des aides
on a mission exate. Si vous sommes à la banque, l'emploi, et quoi la mafia n'a vu son commandant, n'a vu son associate. Et heureusement, il s'est sauvé. Là, il a pas des équipes, commandant, un bon commandant, mais pas toi, il va finir ici. Pas de service transport. Pas méchant. Écoute, je pèse mes mots. Pas méchant. Eh, papa, et ça problème à mon boulot, et ça problème à ton transport. À ton transport, n'est pas au boulot à l'anzela, tu n'as pas ma casse. Ozala na mikanda, t'es pas la banque comme quatre tracasseries. Il faut comprendre l'État, parce que l'État, Moussala Zolo, Baïsa, Moussala l'État. Azoko, quand tu es la biso bateau, Baza, responsable dans l'État. A Hotelande, biso bakuluna. Bazo, Telemsa, biso, Bazo, quand tu interpeller biso, tête que pour Ozani, Mukanda, Ozali, Boyete, et pas la banque de Kambongo. Yango, comment qui m'a la biso lobby, à cause kaya mikanda. likambo yango ezali kosalema mingi awa na ville ya Kinshasa nzokande esengeli ba autorité bayeba na ko interpeller ba agent de l'ordre bato ya police ya circulation routière même ba agent de transport oyo bazalaka na mosala ya kosala contrôle bango tango bazali kokanga ba engin ya bato esengeli basala ke bapamba te milimo ya bato nde ezalaka na danger bokoki kosolola na ndenge ya malamu soki pe akimi bokoki pe kotika ye pe koluka ndenge nini ko interpeller après kasi tango bozali kowela ba volant ezali biloko moko ya pasi oyo ezali komema ba accident tokoki pe ko éviter makama po ete vie ya mutu ezali sacré mutu akoki kokufa te kaka pamba boye biloko ya boye sengeli to éviter yango. Ministre ya transport Jean-Pierre Mbemba batu wana bafinisi yo ministère ya transport posa charge ya mwana wana matanga na ye obsèque na ye porte de ma famille na ye. Tout à fait des sociétés. Bon, si que Moutuka Moko ya Mounene et Kouina Avenue et Lingesa, pe qui quitte alors que Ezala qui na marchandise et belé et récemment Moutoua. Profitez bon la bataille, on a fait ça une Ete banzela ezali malamu te na ba commune ebele na ville ya Kinshasa botala bino moko accident oyo esalemi mokolo ya mercredi 22 juillet 2026 awa toza na croisement ba avenue Elingesa pe ki quit mutuka oyo bozali komona ya munene eutaki na lufu e transportaki ba marchandise ebele kasi lokola eta ya nzela ezali malamu te esali tono na esika oyo ndenge bozali komona ekwei ekangi nzela pe e provoquer ba embouteillage ndenge na ndenge mituka moyen eleka ezali te ekomi ko contourner baveni ebele na commune ya Makala ezali likambo oyo esali pasi population azali vraiment dérangé nde bazali kosenga na ba autorité basala makasi pona ko évacuer mituka oyo ekangi nzela ndenge kaka kufia embaka mikoeleki mutuka munene ekangi nzela bongo mituka mususu ekoleka ndenge nini même population azali kotambola makolo boyoka agent moko ya police ya circulation routière ndenge expliqué. Population pe na ngambu na ye bazangaki maloba te po na kolobela situation oyo. Tubanzike ba autorité ba kosala makasi po na ko réhabiliter banzela na commune ya Makala Pengaba surtout pont oyo ezwami na ngunza na avenue Elengesa ndenge bazali kobongisa yango esengeli misala esalema noki pamba te ba usager bazali konyokwa na ndenge ya kosakana te. Pour permettre na ba client ba voyager na ba condition ya malamu pe na sécurité nyonso CAA abimisi liste ya biloko oyo esengeli te na client amata nango na cabine volante. Compagnie africaine d'aviation CAA, compagnie aérienne ya bana mboka oyo mesana kosebesa bino na qualité ba service de ndenge boyebi toujours soucieuse ya kotia à l'aise ba passager na ye ba voyagaka kitoko tina destination talati na pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te c'est-à-dire passager nyonso akoki koya na biloko te amata nango na avion lokola coupe-ongle ciseaux pen pe barrette mbeli canif Minisutu masasi, grenade, marteau pe tournevis, frite pe hamburger to biloko akolia, lame de rasoir, parasol, bouteille ya mai, munduki, parfum pe briquet. Wana ba recommandation à CAA, kolon nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso. CAA, mfumu ya mapata na RDC.
Na couleur éducation, Bosimba qui est inscription et bandit déjà dans complexe scolaire Mama Pemba 1 à 2 école ya fondation Nerombungu ou ezwami na commune ya Kisanso Bolanda. Année scolaire 2026-2027, papa, maman, comme tout n'a pas question et belité. Côté la paix de gauche à droite, kende kaka tout droit. Na complexe scolaire Mama Pemba, na extension na yango nyon somi balé. Ba école ya fondation Nerombungu, ba inscription et bandit déjà. Yango ezali kosalema chaque jour. Botel la bino moko ba bijou oyo fondation Nerombungu, atie pour na éducation ya bana. Ya kosamba ezalité. Awa kobanda na cycle maternel, formation ezali ya kitoko, ezali kopesama, pe niveau eza vraiment ya likolo. Ba sorti ya ndenge na ndenge esalemaka na ba différents cycles ya ville ya Kinshasa. Bongo na cycle primaire, yango pe ebandi de première année à 6e année primaire. Oleki na secondaire kino na humanité, option nyonso oyo olingi ezali awa. Ba élèves bazali kotanga vraiment na ba conditions ya kitoko. Botela bino moko ba salle de classe pe ba conditions nyonso ezali ko répondre à ba norme ya UNESCO. Bongo ba pratique ya kosamba ezali te. Ba atelier moderne ya kafu kafu, même ba école mosusu ba lekaka pona kosala ba pratique na bango. Ba atelier moderne oyo ezwami pona couper couture, mécanique générale, électricité, construction, pe bongo na bongo. Botela bino moko salle ya informatique. Awa, informatique pe anglais ezali obligatoire na ba niveau nyonso. Complexe scolaire Mama Pemba, Bosimba que Dieu est notre force. Nzambede azali force na bango, ndenge kaka elobomaka awa. Bilembo na yango ezali komonana. Bongo formation ya kitoko pe ya qualité ya boye. Ezanga kobota résultat ya kitoko. Luvunu, bino moko boyoka. Esika enseignement ya kitoko ezali kopesama ezalaka mosika te. Fondation Nerombungu ateli bino ba bijou oyo outa na commune ya Maluku to pe na commune ya Ngalema kobanga te. Complexe scolaire Mama Pemba 1 yango ezwami na avenue Bantandu numéro 44 na quartier Bikanga na commune ya Kisenso. Complexe scolaire Mama Pemba 2 yango ezwami na avenue Mwanga numéro 11 quartier de la Paix toujours na commune ya Kisenso. Awa ba enseignants bazali très qualifiés pe bazali disposés pour na former bana na bino toujours na cadre ya devise na bango discipline, travail et réussite. Ba parents boki mambango pour na kokomisa bana na bino, boki mambango pour na kosala ke bana batanga kitoko pe bakoma utile basunga République démocratique du Congo. Kasi pona yango pona école ya kitoko, choix ya kitoko ezali complexe scolaire Mama Pemba na extension na yango nyonso mibale. Fondation Nerombungu tondimio oyo ezali mobange na contribution pona éducation ya bana ya République démocratique du Congo na ba frère ya muke bana bazali kotanga lokola na ba école ya Dallas na États-Unis d'Amérique. Tomoni yango l'éducation Bosimba que pour l'année scolaire 2026-2027, l'inscription est bandie déjà na IPEMAT Binta Delvaux. Bon, on va dire Stéphane Ascani. Inscription 2026-2027 na Institut technique de météorologie, aviation et télécommunication, IPEMAT Binta na Mokuse et bandie. Yoka, Itemat Binza et Dapia Insta, bazali organisé par formation technique ya ndenge na ndenge oyo ezali kopimisa bana na bino ba ingénieur awa na Kinshasa. Formation technique na niveau ya humanité ezalaka kaka awa na Itemat Binza et Dapia Insta. Kobanda na première séance na 6e des humanités selon appellation ancienne par section ezali boye. Aviation civile
civile, mécanique générale, mécanique auto, électricité générale, électronique, radiotransmission, agronomie, météorologie et environnement, coupe couture, construction, innovation et kotimbula oyo na EPST, pauti na approche par compétence, pe basculer na approche par situation, et la kisi, formation na domaine technique et comme plus ma pratique ndenge yemoko, préfet des études ya Itema Tibinza, Louis Kabangu alobi. Alors, avec système oya sikatozana ngu ya réforme, oyo telongoli bana na approche par compétence, balakisi batindi biso toko tsikona approche par situation. Oyo ilingo lo banini. Ezalo kola oyo tozana ngolo na supérieur, tozana ba étudiants bazo sur le système LMD. C'est-à-dire na niveau secondaire, l'État peut amener biso na système ya sikawana oyo zubenga par situation dans le cadre que ceux qui va pesi mwana exercice bazo créer situation. Ba pesi mwana pour que mwana a découvrir nanu difficulté ou bien panne ou bien problème, après apporter solution. Ça s'appelle approche par situation. C'est-à-dire situation nous toujours créer mais pas bana pour que mitu e fongwama. Itemat aza parmi ba école pilote oyo EPST acheli motema. Pour être tokoba to bandaki na niveau 1 autre bando benga kala 3e et l'autre zone à niveau 3 parce que to le à niveau 1, niveau 2 et l'autre zone à niveau 3. Dès que tu termines à niveau 4, c'est l'examen d'état, c'est le diplôme. Mais avant même moi, comme un examen d'état, il est capable, il y a que ça l'entreprise, atelier, garage, laboratoire, à partir de la méthode, on a les réformes qui toquent, oyo, ce qu'on a dans la vie province à Kinshasa. Peut-être les aka itemat na école moko, c'est-à-dire les okusunga biso bana bakei na niveau à connaissance makasi ya technique. Posimba ke soki mwana na yo atangi awa inane ya pamba to pe premier niveau akoki déjà kobanda musala Itema Tibinza bazali na ba laboratoire ekuba kaka ndenge bozali komona Sete Mitonga abengi ba jeune fille oyo balingaka domaine technique ba rejoindre Itema Tibinza. Nabengi bana basi nyonso oyo ozala na ndako ozoko traîner boya na Itemat réforme ici salemi déjà tout comme la réforme en sika approche par situation. Donc ba fille nyonso oyo bolingaka technique oyo bozala posa bo développer ba compétence na bino. En tout cas, mbele yango ebelami boya ebele l'inscription c'est banda qui déjà boya noki avant que tout kanga rapport. Chaque jour babiro na bango ezali ya kofungwama pour le cas déjà cause ba formulaire ya ba inscription pour ba place ezali très limité. Itemat kuta yango na avenue Mété7 numéro 1 quartier Congo na commune Yangalema référence entre météo kuna na Delfo. Protivap ezali potopoto kitoko mpona bana mikopo komela yango. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayebaka te ti lelo apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko mpona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine énergie. Azama yele na classe abelaka te alimbaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Ba ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama de samana. Sukana mbindi. Ayo sukana mbindi. Protivap ba communiquer nécrologique bolanda baler sur nango. Ba famine Tumba, Lupwa, Yemei, Mande, Luebe Rebecca, Bert, Marie-Sophie Tujibikile, Nicolas Kaimbe Chibamba, Pe Moïse Ilunga Kachumanga, elongo na ba ressortissant nyonso ya province ya Kasai Central, mingi penza ya ville ya Kananga, bazana mawa ya kuebisa na bandeko baninga pe baibai na bango nyonso, liwa ya mama, tante, koko, pendeko na bango, Milolo, Chibamba, Naomi, Manche. Boyeye akufaki depuis mokolo ya le 15
juillet 2026. Boye programme ya matanga ezali boye. Mokolo ya vendredi 24 juillet 2026, nde veillée mortuaire ekosalema na salle Isora oyo ezwami na triangle na cité verte. Samedi 25 juillet 2026, nde nzoto ya mowei ekobima na morgue ya hôpital ya cinquantenaire pour na recueillement na paroisse catholique Saint-Ignace oyo ezwami na cité verte. Boye bokundami ekosalema na cimetière ya chemin du paradis vers Mitendi. Bongo na sima bain de consolation ekopesama na salle Isora. Tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka mama Milolo Chibamba Naomi Manche. Merci pour la confiance, peu fidélité aux akanango na journal na bino journal pour le peuple et comme na suka. Ce qui vous separe qui na ngombo pesa merci na Francis Kanza wazaki bongo na sima caméra, pe montage sima ki na Christian Tengebe ni Francis Kanza pe Igor Ting journal pour le peuple zaka supervisé par na moko héritier mapindi botikala malam. Au revoir. Boyebi toujours soucieuse ya kotia à l'aise ba passager na ye ba voyaka kitoko tina destination tala tina pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te, c'est-à-dire passager nyonso akoki koyena biloko te amata nango na avion lokola coupe-ongle, ciseaux, pen pe barrette, mbeli, canif, minisutu masasi, grenade, marteau pe tournevis, frite pe hamburger to biloko akolia, lame de rasoir, parasol, bouteille ya mai, munduki, parfum pe briquet. Wana ba recommandation à CA. Kolon nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso. CA, mfumu ya mapate na RDC.